ma bongo. Yvette Kalombo pas finga abatu. Mukala na finga abatu makasi akapemba nga bino bomona ya bango teka ya mama. Karine Mokondi anzambe na bango. Augusta la Rosa pe azali do na YouTube na yebani makasi donc ndeza wana ebele boyebi ke na banda mambo ya YouTube tongo bobuka na kutu te emsu boloba o yango mwana aye mikolo te botala nga pina na monde ya sans tabou boyebi nga tongo. Et voilà, nous sommes déjà là, mon boulot, na kosala yango. Donc Betty Masenguid Mada et si kaza vraiment ba coup de chapeau, c'est Augusta la Rose ali banga na Instagram. Tara na boma mutu ba héros. Monde entier na lela bino tellement ya trop, bana poto. Est-ce que bozali Paulo Kitunsi de Bundes, Tatanga Dantaba. Maître Barik mot de passe. Mon ami Aringonda. Espèce de ça moi sili babi Myriam moi si mon boye moi c'est kitoko lelo vraiment les émissions moko babi flèche ingeta ezui lelo penezo zua mutu moko donc na yebisa bino polémique botikelanga au moins de bozawana boyebi polémique te polémique nezawana ezala ponanga na yebisa bino ta on a YouTube na longo esko na monde sans tabou na eli bino esko 100% polémique na zawana po na bino abi kokima kote kokima te zalaka wana yo Karine Mokonzi si atapata Bill Gates kakati yango bino pena ba faire YouTube na yebaka te ezaka nini na bino mutu lokwa Karine mamu bango zoloba na trop mama bango loba longola 17 zemi 17 zemi. Tout compter non. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le 5e déjà, je suis une matrice. Ma casse. Ma casse, et ça la passe vraiment. Et ça la passe. Et on te le vie à YouTube. Tant que ça la balo yenge. Faut y rappeler que au bala, aux obota. Yango siko yo no pesa ba question. Pas des artistes nanga baza awa bako se présenter ba kombo na bango non banda pas ya ma belle comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Pesa kombo na yo nanu ba yo te qui c'est ça? Kombo nanga Merveille Tiada la tigresse moi c'est Nzambe babi moi c'est mon nene kombo nanga yango. Merci. Toye alampanzi na biso to moni artiste mususu azawa et moi c'est présenté. Bonjour. Bonjour. Nga Zara, Zara Ova la taille S. Zara Ova la taille S. Maman Augusta la Rose à la taille combien? M. Et c'est quoi inda? N'engana tout n'aime nos question par rapport on dit ba Karine Mokonzi. Non banda na moko na bandi pe na awa alongola 17 zemi na ebisi bino polémique wana ekomi makasi na YouTube mama Karine Mokonzi. Donc comment ça fait maman na koloba biloko bongo bana barando to comment yebisa ngano mais expliquer ngai pardon. Donc et a pas si peu attend déjà maman aboti Karine Mokonzi on les can émission. Alors, il y a 17e. C'est comme moi, on a combien? 34. Donc, Sony Makasi, que maman star moko, en plus, c'est ma pasteur. Ma pasteur, elle est quel la paix qui est dans 17. Et ça, Sony Makasi, pour nous, Sony. Grand star, le quoi, Karine Mokondi, maman, bon, il y a mon très impoli. Ko finga no batumsani ka ko finga ba musicien ko finga ba artiste na mawa donc na ka mawa na ngano tonga na zaki Karine Mokondi peut-être nga bando ka soni pona mama nanga et à lokola maman abotinga bandi olong ako ando finga bongo et puis eyoka na YouTube makasi na ebité tozonga no Zara to yeno pas merveille mécano ko expliquer biso comment ça fait ti maman na ye akoma na point wana. Vraiment pour nanga non mon nanga ngo gravité pour maman azana ba vie na epé à l'écart donc ezate que ninga za maman abota maka maman non azala jeune fille asala ba vie na ye biso nyo tozana ba vie na biso pe l'écart na minute so mto rappeler ngango na ko silika
eza vie ya mama alongola 17 alongola 34 etali kaka ye mama aleki na YouTube na émission alobaki yango mpona sentiment te alobaki yango mpe mpona kopesa conseil na bafilme misusu oyo bazalaka basystème akolongola bazemi eza mabe mpo ye moko aza na témoignage monene alongola 17 zemi donc asalaki yango mpona esengo te mpo apanza sango ye aza soki nani non eza mpona koconseille mpe bamisusu oyo asalaka baacte wana mingi bafi batika epa na nga namonaki yango mabe te mais mama na ye ndenge aza na kokopanza mwana ni bongo te vraiment mon ami Olish Makwa Kanyama na Morana et si koza vraiment ba coup de chapeau mon ami dessin animé n'est mort jamais ba bisou ebele eza passe likambo on vous met ça li passe c'est que toko loba Karine Mokonzi azaki mal bouche pas maman na ye azaki mal bouche parce que jamais maman ko bimselo kwa bongo mama bomba mwana na ye quel que soit ma be ya ndenge nini mama bomba kaka mwana na ye Karine asali barando ebele na batu abeba na Grâce Tembo ayo beba na batu asalaki équipe na ye wana babenga so équipe nationale soki nini lelo baza wapi lekechu akenda poto yo lekechu OK poto yo mutu ando benga Karine Mokonzi mami sko lelo okenda poto lelo bwakisa Mokonzi yebisanga donc bozo kende wapi tozali na bekirindika bo panza na mabe Yvette Kalombo mukala bo kende wapi bo yeba mambosa la te Mokonzi eza na sens te bo tata mwana moko msupe batunde ba oloba ke o alongola 17e msupe eza na pe ba 43 bo to loba nini yebisanga vraiment conseil ni Zara ko pesa ye na ebite na conseil opesa Karine Mokonzi te ngande nabo conseil opesa ezate soka kolongola 36 37 vie na ya mama na ye pour nga zala no mal bouche moko pas possible donc il faut yeba no ko respecter batu ba oba mona mo liboso ni respecter batu te afinga ba comédien mabe afinga ba musicien mabe azano wapi mais babi auti ko finga merveille babi auti ko finga Kalunga afinga suna nani ata fingi bango bakalunga na baba star basala bakombo star bafingaka bafali mpo pakutu baofinga bango ese lota soka finga ke bango ba polémique na bango banango nga pona nga etali nga te Karine Mokonzi na linga ke ka bongo mama na ya longola 17 zemi alongola 24 zemi etali ye za vina ye makambo eleka aza mère moi to lobelango trop izati mais Karine Mokonzi pour le moment non abalité omoni abalité donc yango pe moya botani izati donc momi auzela abala afana ndako na libala et puis akoma bota na tanini yaya babiso la rose auto misata babana na âge wana okinango abota tanini na ebité ozo encourager les mâles merveille loko ozo encourager les mâles Zara na ebité pona nga Karine Mokonzi aninga zana akofinga no makalunga te moni makalunga mama na ye amona mo liboso na mpisa asta yakenda poto na ndila banguluti iba meme akenda poto pour moko ngulu ba benda ebo akokoma poto yakofinga makalunga te makalunga niveau na ete ata la noble ngo finga il faut finga bata ba age na ye bato ba kokana ba finga na kawana makokota na makalunga ta makalunga mninga na ete boniko batanga bastar minene no ba Grâce Tembo ba gotanga pe Karine Mokonzi nani ai lote apu Grâce Tembo ko star munene wana star moi mukena bambongo na ye orgueil wana bino boye ba mambongo bien te ba Grâce Tembo wana ye Grâce Tembo nani Yvette Kalombo akoma mukala ya Grâce Tembo makasi mukala na ebisa yo donc monde YouTube bango bazana boyo kanité bazobunda bango na bango peso totali bien na ebité on die baloba ke mami wana merveille zo benga ye mutu achape ba polémique mabe na YouTube yo bi combien de batu oyo ye afinga na ebité na okotela mutu te na oloba combien de batu oyo ye afinga est-ce qu'ils ont vraiment un sens Obi ke gusta la rosa omoni mom ata fin eza polémique ya kati ya YouTube ezalaka bongo ekumba ma bongo Yvette Kalombo pa finga abatu
mukala na finga batu makasi akapembanga bino bomona ya bango teka ya mama Karine Mokonzi anzambe na bango likolo na nga leki bango fleshinge tezui babi Karine Mokonzi anzambe na bango pardon Gusta la Rosa pe azali donc na YouTube na yebani makasi donc ndeza wana ebele boyebi ke na banda mambo ya YouTube tongo bobuka na kutu te emsu boloba yango mwana aye mikolo te botala nga pina na monde ya sans tabou boyebi nga tongo poto boyebi nga bino tu bana poto na lela bino bana braza surtout ke na point noir naza wana na bino mikolo ba momo na nga makasi naza wana mikolo na olinda na ebite lelo pe bino ndi boza bobo na monde art boza na monde art c'est ce qui est arrivé que nde Karine grâce tembo na bobi ke grâce tembo a patron so pe nde nini yo ebi ke grâce tembo abande olala na ndako Karine azala na petit bitinda Karine oui bien oté bien donc la vie c'est comme ça donc viens à la bon ata na bande ko lala pano ndamba pambole paf ye wana pambuki mwana muke na bambongo na grâce tembo umela bazi wapi nga na mona ngwe loko te bon na ebite bala bambongo na bango ya bango penza na ebisi bino mon boss papa Dave Lubama esika azali vraiment ba coup de chapeau bébé Joyce Davline bisous mon bébé to continuer to koba na ebisa bino omoni kandinga na sala monde polémique nde na lobaka moni suye à répondre ngana émission à répondre nga siko totala nani ngoko leka bosa be mission bozo loba trop bozo ganga muso zo ganga on dirait ba tono bazo balusango boeza le côté na kati nde saka honte émission za poser bongina tanga ka kombo mutuana boza poser bosa émission bosa poser te espèce ça muninga bilibi londa na biboye sikoyo boye bisanga na monde art neni ni boko sala soki oza na polémique na mutu o comprendre merveille na éviter sozo landa question na ngai bien po bibino boponi monde art yebisanga tango pona monde art wana est-ce que on dit même abena malamu lelo polémique so yeyo makasi osani vraiment nga nano artiste nga pena bota ma pena na makila wana don arianga na nzoto et puis rando cop na nga na beta bango ka kipaka kokolo elobi vie na nga fali pupa aigle ka kipaka kokolo ba bilo te nga mama gusta nga natalaka nga na monde art nga ti makambo epesa manzambe na ebi ilo na nga nalobaka yango wana yelanga minene yelanga nini zana ndenge na ya mona monde art pe bakoma ochila na ba poison makasi donc muninga mususu abundisa yo na ndenge te ke abundiso boye bo vanda boye bo mela ba verre na ebite zara expliquer ngai nanu tombo zara na monde art ozara na esprit nini mayele nini yaka yo ke na ko tambola nde nini opesa pe bato a conseil nde ba Karine Mokonzi ba komi babandi ba rando boye na ndenge secret zo dévoiler ke abimisa 17e donc rando c'est rando expliquer nga nanu c'est ça donc monde art oza boulot il faut supporter nyonso ata ba fingo ata ba critique ondima na ya musalo lingi oza makila donc moi tika ngweza te nga conseil na opesa bato donc to lingana ko lingana la bien neti babaka ke to tata moko mama moko to zaka tata moko ezate ke obobotane libumu moko ndaza famille no te donc lokwa nga na monde aba ona kuta donc na linga ba makasi nga na mutema na nga na no mutema mo ya mabete ke natali ona ko motele kento no ko kangote donc nga ofinga na ondima na nga kamana lokwa finga ke donc nga no to okomi na mbongo to fulami apo komo finga yo kutu noza bo lokote bo komo critiquer muninga no donc kitoko te mais d'autre part non mona ke maman Karine Mokonzi pas ma bé pourquoi oyebi ke mwana no asalaki likamoko boye donc eloko nini yango itindaki seke baloba na maman na été
c'est que ozala oza maman moya ndoki osama mbwana oke lobango na monde ya YouTube moko eyebana. Vraiment wana okotango te po wana mama na mwana tango balobaka singa famille benda na ekatanaka te ebongo sikoyo mama oyo aboti oyo abimiso na mokili ata kutu o problème yango eza ndeni bakoarrange kaka aza mama na ye mpo na ngai namoni yango mabe te mais makambo bazemi wana bozolobaka o mama alobaki yango mpona apesa conseil mpe pa bana na ye comme si ngai mpe naza mwana epa na ye ngai mpe nakangi na ngai oyo ngai na apprendre na kati ya conseil wana c'est tout. Zara likambo pena o merveille azoloba mama eza ya koyinda na yebisi bino yo kano yebisi amoni yango mabe te mpona yo moni yango ndeni nga naoyoka soni etanke mama naoyoka vraiment soni mama oyebi ke mwana oyo aza astar mwa monene ayebani ntango opase déjà na tv ozokritike ke nalongola 17e il faut ka kilo obimisango na monoko nao il faut ka kilo eya soni etanke ma paster oke mpe otempe liboso ya shero bandi oteya mpe bato boni soni bo ana ya soni makasi ya vraiment soni donc mawa mingi ya mawa vraiment tozaka wana babi eza mawa mingi mosusu akoteli mokonzi mosusu asali boye mais nga conseil onga na opesa ntango oza na monde ya art kolingaka te basecret olobaka ata oza na camarade mo oza intime makasi olobele makambo nyonso abomba 100% te eza na rando moko boye mosu akoyebisa su motu mosu te elongo nayebisi yo koloba te ntango ye mpe oloba yango aoyebisa ye mpe ake koloba ti yango mona secret bimaka mosusu mpe mama wana ya Karine Mokonzi alobaka kaka mosusu mpa camarade ou bien Karine Mokonzi abetela camarade boye ta mama biso alobi boye mais bapoiti ye vraiment tokomi pena na toko moko na suka merveille pesa numéro no téléphone quelques dédicaces et ça là vraiment bien. Vraiment merci d'abord Gusta la Rosa nous yambinga na plateau na yo donc na sepeli makasi numéro na nga ya téléphone eza plus 243 81 79 92 742 na pesi ba mbote na nga et pardon bandela numéro numéro na nga ya téléphone eza plus 243 81 79 92 742 na pesi ba mbote na nga et pas aigle balobi na TikTok nzamba TikTok mtakotisa polémique na kati ya TikTok azaka moko babi nzambe na bango aigle yabe yanga ya bandali yanga ya ye wana aigle oleki bango tout okanga TikTok bambote na ngai pa Karine Mokonzi la baronne balobi mwasi ya YouTube elobi nango mom na nga Benita fille à YouTube merci beaucoup toleki est vraiment pas artiste Zara nga bengaka Zara donc mon ami de tout le temps Zara moi quelques dédicaces numéro de téléphone et ça la bien numéro de téléphone est 082 15 74 223 082 15 74 223 Salutations na Betty Masse na pesi mbote na ngai pa Betty Masengo mwasi kitoko mwasi apembe Nana Matete Nana Matete mwasi à Bruxelles donc je te salue et ma maman Léontine Zapa Mami Kola Nana Ketchup je te salue aussi bisous na famille na ngai nyonso ba balinganga na pesi no ba gros bisous bébé Gou je te fais des gros bisous Myriam bébé nanga moko ma femme je te salue kitoko vraiment merveille na habité soza suna quelques dédicaces moké poto les canadiens vraiment merci Gusta la Rosa na saluer mingi pire vient nanga moko nzamba spanko balobi Eldorado nzamba spanko mokonzi na bango tout na saluer susu Normi top modèle na kati ya TikTok fu ataka mulunge
fi abwakama fi likolo mulai fi alataka talon nabwaki lisusu bebe na ngai mwana nga moko ya mwasi Monica Velesi mwana nga la fi chérie na fi ya mama na saluer lisusu petit frère na nga Émile Matador balobi daron de la fraîcheur ma maman chérie aussi maman Bea Ambena bambote na bino belé na saluer famille nanga mobimba famille Ambena bambote na bino na saluer le susu mwasi ya pembe balobi mama Masengu Bernadette Masengu Betty okata na pesi lisusu bambote na nga epa mwasi ya pembe Betty Masengu balobi nzambe na bango oyo boye na kata YouTube asa mokina tozata kuna oleki bango tu ouais binomo boyoki Zara nayebi te mo eloko mo suka katika yene na Leli na Bruxelles Fabrizio Ova oncle chéri je te salue donc ba gros bisous na bino taka moi na bino Leli. Ouais, moi si kitoko stai esika za vraiment babi moi ça zanga lisumu maman Liontine Nzapa maman Zrara et si qu'on a vraiment je t'aime maman et si qu'on a vraiment ba chapeau ba coup de chapeau et belé kin o tout balinga ngai nazana pona bino tout barik mo de passe talara na yebi ke yotinde langa ba 400 mégas tout ko pina tinda ba 1000 et ça langa pina bi vandi sanga lisusu tout le monde bébé Gou Myriam espèce de ça moi ça taille kita Billy Bilonda mon ami babi mon ami de tout le temps Aringonda et si qu'on a vraiment beaucoup de chapeau et belé Betty Masengu madanga benga ke mingi de queen de queen il a ici reine donc et si ka vraiment zali beaucoup de chapeau numéro nangeza siwana o aza problème akominga na WhatsApp o aza likambo ebisinga na WhatsApp to solo la o alinga apela Rosa moi chumbu na poto ndeza rabotindi. Goodbye, merci.